bo s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'informations à artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe que tu dois kumvimbe o Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu masiande na bonde de toi qui vienne pour le siècle des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambolama e suka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est ka muibi c'est ka ndumba mais moto tolo na se ba c'est kaka été pour réponse na ye oyebite. Shalom, shalom, bananignoso ya notre chaîne Abisso Tolonase TV. Tantôt Tolonase TV, tout mon maman Anna Kalambai, l'évangéliste international, ainsi que Papa Carlos Kalambai, le gardien du temple, mon pasteur que j'aime beaucoup. Bananignoso même Manakatia France, Nzambalola Pambola Bino, Libota Mobimbama Anna Kalambai, bananignoso, ba bonne année, ba meilleur vena Bino Ebele, en tout cas Nzambe. A Pambola Bino Ebele, bonne année na mon caméraman na combo ya Francine Noble, bonne année Nangai Moko, votre humble, le prophète Samuel Erika Songo, bonne année na ba invité nyonso oyo tozo yamba yamba, bonne année na couple Bouloba, bonne année na Nash, bonne année na prophète Josué Pembe, bonne année na maman Clarisse Mboyo, tout maman Sarah Mboyo. Bonne année na Marite, maman Marite, bonne année na maman Jeannette, bonne année. En tout cas bonne année, belé ba invité nyon surtout yamba ki l'année passée, bonne année. Mais année oyo to bandiango na vitesse ya makasi parce que Yesu Masia alingi to kota l'année oyo pour na information ya malamu pe pour na ko édifier libota na Nzambe. Merci beaucoup. Na la nignos vraiment bonne année pas à Sandra Djangi, bonne année à famille bonne année pas Guy Bichou de Bambongo, bonne année et pas papa Carlos, bonne année encore une fois et pas à Big Manager, bonne année pas bonne année à Batunios, bonne année na Sukiwana, en tout cas bonne année. Merci beaucoup, je crois que mon invité au Tozana Lelo na Katia notre plateau, Oyo Toko Sola na de l'Orient à l'âge, ndenge nini monde ya kis nani yango opéraka toko solane yango de long ya large okoye ba vérité ba secret o bombami na ba oba ke na koluka kisi pote vi na bango ebonga vi na bango ay ba ko sa sortir na vie parce que bolibote za pasi il faut na ke koluka et to na moko pe o akena koluka mais toko solango vraiment bolanda malamu po akufungula biso ba secret ya monde ya kisi ba monde bato banga bapesa ba kisi neni ezalaka ezamalam toza mabe na yebite. Je crois que mon invité, Shalom l'homme de Dieu. Oui, Shalom papa, Nzamba Pambola, bonne année. Bonne année, merci beaucoup. Je crois que Mbali Bosso ya ko les Kalakata chaîne abisso vraiment na Luka Kyo malgré ko yamba batu malgré mais na c'est quand même effort wana ya ko zoyo na kata chaîne abisso na yebi ki Mbali Bosso parce que notre premier invité année et coïncider vraiment malamu bato bana na biso ba d'abord kombo na yo ba ministère na yo. OK, kombo na ngai Timothée Kweto amiral, donc je suis le prophète de la communauté monene Mission évangélique internationale pour la libération des âmes. Ezana Kinshasa pe nazana ba province na kati ya Congo awa. Donc prophète Timothée Kweto amiral de la République. De la République. Oui. Ah, il va prophète de banque ça biso makasi. OK, merci beaucoup l'homme de Dieu. Soto bengyo awa, c'est juste c'est landi un peu moins partout. Okay. Et nous osons témoigner, mais biso tenu au témoigner mais tous a besoin yo exoter bateau à genoluka ba kisi.
na vie na yo c'était ezaki ndenge nini mekape ou mekape comment histoire moi muke ya vie kokola na yo ezaki ndenge nini et puis là on est tinda kiyo kende kokota pona koluka na yepa kamena moi briefing pour mena to dinda ce qu'on a quatre émission na biso bien aimé Nzamba Pambola yo merci na papa merci na mutuna vraiment ba makambo photo isango bana na Nzambe amen parce que biso Nzamba sel biso ngolo c'est pas facile ezate que au c'est spécial non ngala za mwana oyo na botami na papa pe maman to botami balé mon père fit un chauffeur et ba grand car maman ngazaki commerçante de côté Katombola mikate donc papa na biso ko fina 2000 ans après 2 ans maman na biso ko fina 2002 donc azana mwana njil premièrement na quartier 13 esika na Koli papa na ngai na maman couple na bango foyer na biso famille na biso zaki wana papa ko kufa par rapport à zaki moi standing ezaki bien ndeka bato za ko vivre matina mutuka baki batiko na classe pe ba ko zo na ba 2000 ans wana tango mais pas ko sala ke papa ay ko kufa na 2000 ans phénomène ezaki ba bengani bato na ndako bazubi no biloko nyoso biso to vivre yango na 2000 ans ngai mama petit sœur to bima eloko te na kati ya ndako to bimi bongo mama zaki mona matete to ko zuya matete esika maman ndeko sala mo commerce na mikate tumbola na wenza 6 mais tant que zo anjil ah OK tant que zokola na 2002 maman pe ko kufa 2 ans maman kufi tant maman kufi vie balukiti donc comment vivre vieux botama na yango te au communal ekiri loyenge ba le komo tatone na komina nika na machine mabe na tonga mapapa mabe na beta bale na matete wana tera pululu na foyer na kitome ça ko tatone pe na salle sport na Amalgedo Ragan na matete na ba na matete ba yebiango moi lo yenge wana mais malgré makambo lo yenge maman na ngaza ki servante na bima fille servante ala ki sou nzela ya Nzambe donc na bomwana na nga nyonso aki mwana limuki wa novanda pa na église liboso donc makambo Nzambe ezalaki mais tant ba kufi na désorienté parce que vie passe kolia passe kotanga classe comme boité moi nzala penda boye eloko oleza te et comment voir même que olia boye eloko olia to somi kwanga olia una huile ya edendo batilo moi pilipili ozole wema miso tanga yo ba phénomène ani so bilamba ko la tezate parce que moi na oya kufeli ba parents bien aimé aza exposé dans un sans parapluie aza sans couverture dans un exposé mutu nyoso ko linga salima ba ko salima be mutu ko contrôler azati na kati ya makambo na nyoso ko sala ke ne kiri tozaki 11 jeunes na kati ya kiri na biso to sala ki club union des jeunes sages na kati ya matete wana mo meka moko lata moko bitumba na kati ya makambo wana pe na kati ba violence to ndeko sala et comment qui m'a bien vraiment m'a bien veut dire que diable est kokota na kati ya makambo wana na kati ya makambo ne c'est que en plein auto komi na yango et komi na kibo mwana en plein mais beaucoup luka bo gagner vie na bo mwana na kati o gagner vie wana et komi que ba proposition zali ngana yebi nganga oyo na yebi mutu oyo na yebi oyo tiba esuzanga ngamoka makasi ya travail vraiment makambo bela à travailler bela likola ki sensu ba poto ya ngaba ki sensu likola ki sensu tubito kende kuna ko kena biso yaki ke atombo la club no so yeba na peto zombongo kotama na mituka dès les bas âge ta dimension satana to zombongo totama na mituka to kenda kuna to kota na kati ya temple conditions ezalaki to solo lipe esengeli tozwa mais ba yebisi biso avant bozwa biloko o esengeli bozwa esengeli na bino 11 bolala na kati ya cercueil na kati ya cercueil wana ce qui est grave faut ba benda bino 3 litres ya makila on a nini déjà ba zwa ba 2000 donc 2003 2004 2005 ba benda bino 3 litres ya makila baninga musu bakoti 4 bakoti nga nazaki 5e ba wana musu babendi bango
Donc, et on a dit que nous paraît 4 litres, si je ne me trompe pas. Mais telle dimension, 3 litres. Donc, tu as un litre. Un litre, babi ke soko pesi makila na yo ndenge ozokota na kati ya cercueil wana ndenge ozolala wana tangu okolala lobi bafongoli cercueil tangu azofunga cercueil mbongo no pezo bima wana baninga musu bakotaki mais na kana ngai je bénis Dieu bien aimé ozolanda ngai ki seza mabe ezana eloko te leki Yesu eloko leki Yesu ezate et comment tant nanga ba ben nanga makila ba côté si serein et piquant si je me trompe pas pour benda ko benda ba so benda makile boy ko bima ba insister et boy ko bima na pika crise na kati ya temple oui na pika crise pe mekei donc kokufa et surtout déjà 4 baninga nanga basani ba côté ce que le reste au batikala ki 6 tanga na koi na kufi babimi libanda panique côté panique côté ngana ebisu tona comme mona makambu oyo eza libanda ya mokilo tozali OK donc na changer côté na ko changer côté wana na commencer la voyage donc ça la voyage nazokende OK nazokende mutu nakuta na eza mama nanga boti ngai mais akufa déjà azozongisa ngai. J'ai vu la face de ma mère à Zozongisa ngai awa place nous ate na kina ngongo ke yo na kabaye pa nzambe a Zozongisa nga kozonga na zozonga c'est alors que et ko sala kina ko mona lumière moko na kati kaka ya voyage wana pe ba komi ko yebisanga makambu parce que biso za na famille oyo ba papa ba kufebele bon fele baza venir belé na famille na biso do famille ngeza bondoki makasi papa na biso kufa balia avala yaya na ye donc bazaka moi batu mais tout ça suna mutute pour bango liso bakufa na kibondoki c'est alors que na kati ya makambo wana na yoka message kombo ya amiral oyo na zwango wana amiral veut dire qu'un général il y a force maritime force maritime aza mokonzi et na kati ya libota na biso bondoki na biso ya famille eza basé na mai ya ko bloquer batu pe batu nyoso bazala na pauvreté donc na famille na biso soko tie mutu mona bandi ko pela fo balongola yo o tie mutu de 50 ans 55 ans ba koma raté mon père akufa kibolenge vraiment na kati ya makambo wana nde et si quand il y a une révélation et si quand il y a un message pour que les lomo n'anga bon moibo na kata makambo wana tant na zui message na yoki mongo mezo benganga oza amiral amiral veut dire na tableau général na peu sur force na peu sur autorité le mot amiral c'est revêtu de pouvoir et de l'autorité pour exercer l'œuvre de Dieu na kata kuna kola bandi ko talisanga makambo ata mukufi wana na mukili awa na lali wana mukili lali ko na lali na kati ya temple donc na kati ya temple temple ngai na pika crise na kati ya temple mais makilani bazuite donc na kati ya temple na pika crise kuna molimo na ngezo sani ça voyage na kati ya kosolola nde message oza amiral tala makambo esengelo sala wana rencontre na ngana message mungongo pe kokuta na Yesu po alobelanga pona musala na ye abandi ko talisa nga soko makambo ya ba vie ya batu ba phénomène na bitali bota na yo tala makambo salama to za ba famille oso bina tangelo komba tribunal biso ko peso kanda pe bang sa batu mingi devan na botama muyanzi musakata donc bayanzi makam na bango basakata parce que bayanzi plan de deux fois te basakata so meki bo epa nzoko donc na botama na katika et si quand na tribu wana yango na voix me bana basi belé so to oza ikone muyanzi bala kate ba phénomène so ngana bimi wana na kati ya makambo wana ndenge samba bapaka na biso bakufa Dieu m'a tiré na kati ya libota wana na temps na keluka kisi pour pas se l'équipe papa. J'ai souffert dans la vie pour mon âme sous na vandi boye mais na nyokami na teki mai na tongi ma papa
niki na machine qui receveur na meka pe na sala ki kwado sans couverture uzana mutoko kimela te ako belela te so zela na lombe di tangu mama kufaki tangu mama bolongo na njili bokomaki na famille mama ma famille mama tangu mama kufi nazaka na famille na yeme tala ka famille ngo yepe azaki mwana poa so totikali wana do bino na bino kuna koko kaka ya mwasa za tilelo nzamba batela ye ye mutabundi mo makala na yeme ekoka kite okay na kata makambo wana nyonso nde ekiri pasi pokola mkabanda tongo ti poko oliete epe na pokwa oluki mwa lipo yo olie na kata ba phénomène wana nde epusaki ngai na kende kota ne ekiri donc etoyoka na bato na kata koyoka na wana nzamba salanga ngolo amen nazwaki message na tango na koi na kati ya temple nde message yo nazwi bapesinga kombo amiral amiral nazaki revêti na pouvoir comme état général na kati ya armée à libération de l'église que je dirais c'est l'église de la libération des âmes mission évangélique internationale pour la libération des âmes donc je suis revêti na mandat à libération so tango na yoki message wana babenga amiral kola ebisinga tala na wendi kotala esika bakangaka mabote ya bato na moni saki wana d'abord na famille na bino na moni on na famille pela komo na pona makambo okay donc on est longwe makambo famille okay kola komo tesa makambo ya nation makambo ya monde ya peuple na ye okay tala bana baso babotaka te tala makambo sana na moni saki ya ba bébé bana na kati saki na yoki ngomo zo esanga ke soso abotaka mbo abotaka nzete botaka pourquoi bekelam nanga baso botaka très fort et moi c'est normal mutasombi soso sombi mbwa mbwa comme bota mona mukolo mbwa sani abota te phénomène isolé kawana c'est la spiritualité ça wana batu bazaya kokangama kola yesinga na pesio mandat ya libération pour na yo premièrement faut fongola bana baso babotaka te de na moni bocal ya ba alliance bocal mais bocal wana na moni papier moi c'est moni papier wataka acte de vente il y a des gens bateka bango kola ko motesa ngatala bana base belé bateka bango ndengeni abimana mobali to abimana mwana mwasi ya batu belé bazo ba superman na bango bazo ba bande génique na bango bazo ba biloko na mo bakenda na yango surtout bana baso ba règle kangama ka bango bien aimé ozola nanga règle kangama yo yozola nangai tozana posa na yo amen parce que ça na makambo o basala okola talis biso amen pour fongwama amen ndeko yo botaka te moi sito mobali ezana makambo okola talisi biso po yo bota amen na yete pona yeso go sala kindumba osala boye otambola bientôt bebisa non nous sommes dans le ministère ya libération ya ko libérer yo tant na kuta na message wana na kati ya temple kola isinga tala na moni makambo ekangama na mona nzungu babengo marmite de la sorcellerie tala ba famille belé mona muta voyager azozwa te tala esika bakangai ndakana poto 10 ans mukanda ozwa te makamalonga te azana nzungu ay batu wana foko bimisa bango na kati ya nzungu mutakimi kongo ke na mboka o bat nyoso azobonga mais ya bonga te donc nzungu na ye ya famille osani ils ont réclamé batu wana photo bimisa bango na kati ya nzungu ba kola tesinga makambe pona ngonga photo kende rapide siko na ekozwa message wana kola telemisa bikende place na eza ate na peso pouvoir ozobima na pouvoir yango kosala na kati ya mokilo et ko sala ki na ye ko lamuka na kati ya temple na tileni na yebi nombre de jours te mais loko na yebi ka na sai o lamuki na kute na maître wana liboso na ngai pe na muni ba cercle ya e ba kwa mina yo baninga na mso kanga ma 4 yanga ya kofungama baninga na mso bakimi tant to kutani ngana ngangane komi baga fabo mangai baga simi nzeta beta makasi wana na ebite sikanini oyo na zule yango baga na se sauver na sani na bima na kati ya kobima wana nde eko pesa ngai
force pe nazwi mandat ya koyeba kosala nzambe na kati ya mboka oyo eye kosalaki naye kokende na église moko boye na ye na permanence kosambela na kati ya permanence nakendaki na tubeliti na kati ya permanence tube bakomosambela nga bado efungwami komona toza bando sambela boye nasi paster amoni mama wana tala makambo ne eza boye nayoki bayesinga nasambela mpona ye ote yo za nanu boye te yo nanu te yo nanu te habite me yo sala yango omona ma aki asala yango yango mais eloko mpe oyo esalama ya makasi eza na ndeko moko akutaka poto akutaka France andosala kuna mbongo taka famille bandoki batie maladi ya bandeki andosala baimmeuble azalaki ingénieur bamarché bien azwaka aza moto mbongo mais akweyaka maladi ya ndeki ata ozanga asala mosala baya na ye naye kokuti na kati ya église wana maladi ya ndeki pa na nyosola na ye tosolaka we ye nasambela mpo na ye ndeka totikalaka we église bato aza te kaka asambela mpo nasambela mpo na délivrant baesprit loba maladi ya ndeki bima mpe mutakangola na minute oyo ndeko wana aza na France parmi bato bazo reconnaître biso ndeko wana mpe aza na kati moto otanga kombo fomi eza te ekoleka temps église wana amonaki bakomi obundisanga papa likabo parce que ezopela vraiment makasi mais kolongwa esengela mpe koluka moko tanga naye kovoyage na kikikwiti na kikwiti kuna natangi na bato abandundu bato ya kikwiti bayebi luzolo ekole luzolo eza wana na kikwide natangi wana ti nazwa diplôme na ngai nazosala nzambe na KDC encadrement nzambe apambola pasteur na nga paki motema monene parce que basala nzambe bongo baza te yo mwana ozopela mais azosimba yo mwana ozopela mais azosimba yo. Ok, merci Bolombe. Je crois dans la zone mais que malgré temps qu'on permet de mettre au fungola nanu tant au sai le kolo kufaki esprit na ebimi na lingolo bela biso mamakambo oyo monaki kuna eza très important pour na lelo na biki to landa we mission mo belé mais kapé ko mais mamiso mukie basi oyo okutaki okuti la bonne nzungu oyo na otali son nzungu wana ezaki ange to zaki yesu ye moko mais quand pour expliquer biso malamu moi ngai na mona ange te na mona j'ai vu Jésus la voix je suis Seigneur quelqu'un me conduit tala le Christ m'a apparaît na kata makambo wana parce que c'est lui le sauveur là il ne peut pas me sauver c'est lui le sauveur. Bien aimé aux Olanda biso ils ont un problème, il y a mari femme de nuit. Ils ont une force moko spirituelle ils ont derrière makamu na yo wana. Ndeko yo bota kate, ils ont une force moko ezo kanga yo. Ils ont na poto mkanda passe, musala passe, libala passe, makambu passe. Ils ont eloko moko ils ont na photo longola yango. Okola pesi biso fongola. Apesi biso fongola na ngina ye biso bondoki bonganga satana azana makamne paza na bajana ye ndenge biso yo nzamba sa biso ngolu to bongoli motema na kati ya temple ndenge za bato so bongola motema te bakoma baza diable bakoma osala diable ozo bambonga bato ba mutaka bila mbongo elambo lata okushana mutu oyebite nani obimana ye lelozo vivre ba makamsusu oyo kanate tozana posa to sola na yo tozana posa to sambela yo eloko na eko yebisa yo ke nganzamba sali ngangolo nazala révélation ko la fongoli nga miso ya ko bimisa bato na kati bonjunga bondoki na bimiso na kati njunga bondoki comment il y a des choses au mona mobile mona mobile PS parti na inti sexe na ekondaka. Il y a des gens qui sont dans le monde de botate. Azana femme de nuit na ye ya makasi. Pour que abebi se na boy akosimba parti na yona. Ezokonda pe ben puissance e belo mona oyo. Cause nango il y a des femmes de nuit. Ko belo mona ikuna. Oui.
Ntabala atambola be mwaza na mwasi na ekuna. Oh. Oui. Bato musu eza pona bango te me basani bateka ye. Do babalisa ekobalisa. Na kati ya makambo oyo nayembi bato ebele. Nayema ser moko tango sokota na ezi ndeko tango nyonso ozoyaka en église namonaka mama moko azobenganaka mobali pembeni na yo. Donc moi à cause de mbala bien avant ni mbala na kimi. Ba bengana ka eko bengana. Il y a des gens qui vivent des déceptions. Donc la raison pour laquelle ceux qui toy na bilili boye eza poto esa satana za lokuta. Satana za na nguya te na batu na ye. Nzamba tindi biso makambo na lobate sali lelo to lobi nous avons un temps ya ko solana nzambe ya ko tokoli na kati ya makambo nzambe et comme tant to dévoiler yango pe to so dévoiler yango. Je suis prophète d'une église pe nazo kamba communauté to sana makambo nzamba zo sala bande ko bozona na biso libana ya mboka awa to leka na radio to leka na TV pe to yambaka bato. Et loko zo sala onyo kama parce que ça n'esprit moko za derrière nango eza négatif. Et c'est que l'on l'esprit wana tout ça bon nzambe kati na yo. Omona makamne ko fungama. Makamne ke liboso. Yo ozoyo ka ba kilo na nzoto yo omona makamne zo tambola zo tourner sika moko. Photo bimiso na kati nzunga bondoki. Famille zo réclamer yo, bato bazo réclamer yo, baninga bazo réclamer yo. Na mona makamisa na mona nzunga bondoki, na mona sac o bakanga bana, na mona bokali ya ba alliance. Trois choses voilà. Trois choses voilà. Pe na mona na papier bakoma ko eza acte de vente sika bateka ka bato. Il y a des gens dans ce monde a oui ko mbongo po ateka libota mumba. Et salamaka. Oui oui. Ateki libota na ya ateki mwasi na ya ateki bana na ye. Po ya zala bien po bato so banyoka. Bino bobotama na famille bo vivaka vie moko. Et comme tant nzamba libéré ndongo zolanda ngai. Ka mutu moko bo kenda ko senga ye. Mutu moko bo dépendaka na ye. Mutu moko bo talelaka ye. Makambo wana bien aimé. Les aussi la lelo ndenge nzamba permettre olanda ngai. To sana makambo oyo ko la pesi biso bana baso bobotaka te. Bana mibalo évolution ezate bato ba impuissance sexuelle. Bato monake na partie intime dinaka o monaka ezobeba bato wana. Ndeko monake na famille na bino libala ezalaka te. Bozaka mutu fanda yaka to fanda. Bato wana nzamba zo kangola bino. Yozolanda biso, il y a des choses au photo solana to sambela na yo, pena sambela po na yo, et tu vas voir la gloire de Dieu. Car la Bible nous dit si quelqu'un est à Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Nzoto oyo, ozomona oyo, eza nzoto elingaki satana salela. Mais kolo azuka kama kamuna ye aboyi ya satana kota na nzoto. Mais kolo azu makamuna enda sani ati. Donc nzoto akala na makambo bonzambe. Quand nzoto o satana lingaka banda abebisa ba via bato ebele. Nzamba permettre yango te. Donc baninga nanga o bakota na kati ya cercueil wana bakufa. Yango ngana ye ba suite na. Bakufa les mêmes jours. Papa bakufa. Quand il va côté akufi. Bakufa oui. Donc le maître là akima makambo ningana. Makambo oyo soko comme na kisenso na tuni bakobetela ba survivant na bandeko batikala ki wana 6 eza na mibalende bakufa ki sume 3 moko comme pasteur moko za chante mon so bala ça va faire na ngai pe bien aimé Jésus-Christ est le plus fort. Puis akoyeba makam. Do satana ko la pesi biso pouvoir na batu na ye. Soki na famille na bino boza na agent ya diable. Oya za mutakisto za ndoki za marabu. Toko sambela pona yo ezala kanga yo wapi. Ezala bomba yo wapi toko bimisa yo. Il y a des choses ezana bana basebele balinga bango na kiso yeba bango. Oh oui. J'ai vu comment les makamane ça envoûte. Envoûte mes amis. Ils ont donné.
eloko na mona ndenge ni bakoki ko labi comment ko kangola mutu. Ça c'est pas la délivrance. Il y a des gens et ça na bana base belé pour na kitoko zana yango tayo zana yango soko zangi Yesu ezana mutu mususu akolanda yo ake azana tina daza salite mais alingio azana makoka ko sala nyonso na yambi ser moko mutazulu bakati nayi mutazulu bakati ne papa ya bango ya veni papa mukuru aza nzamba pambola aza bien tant nyonso ser ana tambola ka papa wana talaka ye azola ndisa misu tema za na pouvoir ko linge boyete alinge na kindoki à côté na nzoto mwana mwasa chaque tout soka lala mona kazu bimana mwambala melonga papa ne mona nakati to ko belonga papa na tout dévoilé par la prière qu'on a zo bon parce que la sœur était faible. Nous Dieu nous a donné l'autorité le pouvoir mon épée tout benga na papa wana pende kwa na kangola ima kam nizo fonga donc ndeko mwasi ndeko mobali satana zana ba jana ye o sengeli nzamba kangolo na maboko na bango pe afongola yo tuzana posa na yo tuzana posa to sambela na yo tuzana posa to sola na yo posana makambo nzamba usana kati ya via batu. Merci beaucoup Gani l'homme de Dalobi to bazana posa ba sambela po na yo bakangolo po makambele ezali nakati nani o misaki idée wana pe nana yebaki nganga wana ezaki nani parmi bino 11 wana papa na kosote ba makambo bekiro eza mabe eza mabe eza na batu musu bazaki ndoki na famille na bango yeka pa bebisa ba destiné ya batu yangwana passe na okoki kolela mutu nyonso te yes ndeko zolanda ngai biso to kana te to kenda makambo pona passe pona nzala pona eloko kozanga kolia pona pressé mwana mokewe azana bambongo na mwana nini boya azana parce que ezana batu oyo bateki bafina bango na kati ya zaki na ndeko moko za wana ye mtu pe sonal et pas à judoka tout ça qui n'est pas très clair mais tellement déjà on a qui s'est bitumba akamwebile n'avait été kuna jwana ko fongola ta kombo ko fongola biso mais to kene ko kangama donc diable appelle ça kiloko malonga te nzambe ne mutu azana pouvoir ya kopesa donc yako yeso makambo yo ndenge bizo bana Deutéronome 29 ce qui est caché soit l'Éternel ce qui est révélé soit pour nous et nos enfants yogi makambo ona yebisi yo pona yo ezala yo po kangola mana yango Dieu a besoin que makambo ya molili etika bana na ye ano nzamba yebisi so 2021 eza année ya lumière. OK. Lumière faut ekota na foyer na yo ekota na libala na yo na santé na yo na activité na commerce na yo tokokota lumière pe to bimiso na kati ya bondoki soko pa mwa marato bonga te yo botaka te tokofongola basaki wana bakanga to pesio bana na yo yo zwaka mukanda te tokofongola wana to pesio mukanda na yo donc oya yo tokopesa to sambeli po do bizwa yango parce que za yo parce que ba to fo azwa lipamboli na bango. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je crois que presque dans sous notre émission, je crois que tu suis ma briefing au monde que l'homme de Dieu a oloba me a funga mate na ebi ke deuxième émission de ato funga makasi donc yo oloba la kate nzamba la kisi trois choses nzamba la kisi liboso nzungu la kisi mi bale saki ala kisi musoza li loko la papier abinzungu place ba kanga batu mutambo ngate mutamba tate ala kisi so ba alliance ba tera mabala na bango. Donc moi je crois moi exhortation mon qui a lobby na témoigner genre lobby je crois édifier yonanga à la prochaine numéro toko soit maintenant à confronter de long et à l'âge à côté de la kati à mon ba l'accès ba pratique nini o esa makuna talaka nganga pakati mbangu ba côté un cercle baki tala ba perte likolo nini vie pressée ba to na surtout ming Londres surtout ming Londres surtout le mot Londres. Il y a siège qui se fait moins mingi qui se big saraté l'homme de Dieu qui n'est pas zoango mais si minango pété monsieur bazoango babela pe maboma monsieur bazoango pe et l'homme mo pété monsieur bazoango ali ara yé akaba pe na famille qui se wande ni oli na famille quel genre qui oh Yesu aza rassemble rabatu
et lelo ayamba yesu na ta vie na ye akomosa na nzambe tokotuna ye kokomosa na nzambe bande pe ndenge ni po wana soka bakoma bongo soka akufia la mukio na comme prophète akufia la muki na ye bate munioso akomi ba pasteur je ne sais pas mon habité donc après makamuko ba expérience d'ailleurs abon mutema tokoye baninga bongo ni mutema. À la prochaine numéro. L'homme de Dieu, dans le numéro, na yo ya WhatsApp, c'est mieux. Pardon, le monde accès la porte peut-être maman Morazali wana tia soko la liba les athées. Musu pas za banakota liba la paix. Abota raté, musu pe fiancé bandara no malamu. Musu na mo fiancé ekufi, babane mbali malamu ko somba biloko mais mikama liba la mobala ko bala moi c'est mususu. Musu ba sele prédote 4 fois 5 fois 6 fois. Il va souvent na prédote. Ma famille musu pe va souvent à 4 na prédote. Il y a des choses. Oui, quand on a prédote, on dit là, prédote et s'il wana. Donc facti, sur les codes nakati tim ko pour ko relier yango. Zamba pambola yo numéro na biso zali plus 243 81 37 57 51 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 ndeko ozu numéro benga biso TV za ngonga toko zoate makamu ya 3 heures d'ita toko tsango eza bandeko awa na décembre balongwe bamboka France ba yaki fêter tokuta na bango na mbi bango na église moyen to zo ba témoignage te to pesa pour eza ba vie privée j'ose croire que il faut expérimenter nzambe avant pour benga na numéro na peso sambela nzambe tuna nzambe est-ce que na ko benga mutu oyo parce que il y a des veaux il y a des faux na ko yate na ebiso nga na za malamu ngane na za spécial non avant benga tuni nzambe numéro oyo na benga yango benga et to sambela et Dieu va faire quelque chose. Nous avons beaucoup de témoignages. Il y a des témoignages, non, il y a des faux à la témoignage. Il y a yo okobete la batu mususu, ndenge batu so mususu tala émission te ba pesa numéro na ngai. Et ça ba suna poto batinda ba famille na bango, to sambela na bango awa. Donc nazo ndima na nzambe oya bomoi, nazo ndima na nzambe oya salinga ngolo ayo kelinga mawa. Donc pe bande konyoso baza ba orphelin, et on est tinanga pe na sala fondation, na été suna ko lobela ngo papa. Tout ça la fondation Amiral, il y a des photos, il y a des vidéos oyo na décembre to fêter na ban. Bon na yebi passe ya kozalo fele. Nathalie Bofelina tout ça na fondation wana. Bandeko balimba tout na makamba fondation pe baza concerné yebi yozo fele menza basala ngolo pambolama. Ils na batu musu bazonyokama. Ils na bana musu baza malade. Ils na bana musu bazanga parapluie. Mais na muki oyo nzamba azopesa biso tozokende kotala bango nebiki na bemission zoya tosenga na papa soka ko permettre biso totia ba vidéo na ekoza malami kenga biso na plus 243 81 37 57 51 na zawa na pona koyamba oza na Kishasa na zana bureau na kotaka 7h na bimaka ti 20h ne ba nyoso na zongi ndako sona leki na TV ate na ke ba radio de nazala vraiment na bureau na vanda na kati église pour na kozela yo ndeko za na Asie na Océanie na Amérique na Europe partout au bozali nzamba za na biso pe to kusamba to kosola na yo nzamba pambola biso na pesi merci na mon boss évangéliste international na Combo ya mama na Ana Kalambai moi si ya pasteur Carlos Kalambai et nzamba pambola mama Sabaote nzamba pambola papa na biso babenge Christo Christo papa Christo Katalai nzamba pambola yo et nzamba pambola batu nyonso oyo balandaka biso bo s'abonner. En tout cas merci beaucoup na batu nyonso ba s'abonner baza ko s'abonner nzambelo vraiment apambola bino. Donc bonne année na 2021 na première émission de l'homme de Dieu. Bonne année na bino nyonso. Je crois na makambo yo libanga na mona atina te libanga ya Yesu et le moto ko ba suka otokoti rubrique suka prépare-toi et répands-toi. À bientôt Jésus azali nzela zakoya to sepelanga na tokota bokonzalola ke otika nsa mokili oyo. Merci, bye, à la prochaine numéro et ciao.